Bienvenue dans votre émission qui est intitulée Préparons-nous pour le mariage. Alors, bonjour, on est dans Bana Bobinga maman Bobinga papa. Émission Nabino Yango Ebani ensemble suivant ma Mélianitou. Dans Banana Kosenga Bino merci Ninge Bo disposateur Nabino pour notre émission Nabino Obolingaka. Émission Préparons-nous pour le mariage. Eza émission moya famille et le bela kaka makambo etalika famille. Botala ernier sur ceux qui na bimi na kena zonga mabo pambate à chaque fois na c'est la bino ka ba émission. Ba émission eza émission moza éducatif. Eza ba émission za polémique té. Eza émission moza éducatif. Tolinga toujours ko la kisa bana na biso ba kena mabala. Eza peut ko apprendre na bateau bana kati mabala. Na lo ba toujours que émission na eza ouvert. Ce que moza na quelque chose à apporter. Un plus pour éduquer la nation, pour éduquer les jeunes, pour qui toujours koya ko passer na émission na biso ya préparons-nous pour le mariage. Merci mingi botala ki émission nanga. Merci pour nos commentaires nabino. Il y a négatif, positif, surtout dans Zokango. Je tiens compte de tout ça. Est-ce que bon c'est ça to bongi, est-ce que bon c'est ça te na obenga pe ko exagérer moi mu keke bongi ça to bongi ça rapona moi exigence nabino. Na pesi ba gros bisous na Alpha Bumbika moto nanga. Mimi asala yenga bien aller kitoko kwa kipa yenga bien ko leka. Ba patron muso te bi ba côté penza ki pa yenga très bien. Patron muso na bi ko to aller singa taba ya pilipili moko me laisse tomber. Taba mo ya pilipili na temps comme on était na batelika akimende pasteur Francis Lola Lobaka. Le nous a ba invité nga mi balé. Aujourd'hui nous allons parler sur la femme, le respect de la femme. Donc respect à moi c'est parce que moi si azamoto ya respect. Moi si pourquoi azamoto respecter na moi c'est beauté Christ. Donc ce Christ qui na mokili avec na nzela moi si nzamba bi penza que non yo penza sauveur il y a humanité, il faut les gars penza na nzela ya moi si. Donc c'est pour vous dire que moi si azamoto moko azako mériter ba respect et belé. Moi si azamoto moko au jour d'aujourd'hui na kati ya société ça très importante. Preuve que tous na Angela Merkel kuna na nini na Allemagne basi bazali na Centrafrique kuna présidente donc to ba président mais aza présidente Azali moi si je me trompe pas peut-être dans bossa ni pays bo excusez-moi mais que moi c'est moi présidente Azali donc moi c'est mutu moko motu ya mutu moko vraiment sans moi si mokili ozalate parce que so neto mema ba papa 9 mois na libu moto bombi bino so pe muta sepeli ta longolo kende kaka mais moi qui important c'est moi si mutu munene sans plus tarder na présenter bino bien invité na ngana invité mi balé parmi mes invités na nga moko tokutane na Paris pamba mais tozana nous tenter ya osala na lo ba occasion te mettons tant tozote pour na to cette émission les tokutane na kati ya kin permettre que tout ça l'émission mais à quoi se présenter il m'a se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour tantine. Bon comprendre nana mutamaboke. Bonjour maman. Bonjour maman Eliane. Est-ce que maman va nazongela papa donc on a observé la valeur na maman avant nazongela nanu papa on a yo se présenter na bato ba otala biso. Bon comme on ngai Dorcas Mbongo na TV babenganga Melina naza actrice et pas ya président Caleb na Coupe Sinar et puis actuellement naza étudiante dans la droit privé judiciaire à l'université Cardinal Malula et puis encore quoi et puis pour l'instant c'est ça. Ok, nanti bato ba otala yo ba moni vraiment que eza yo penza maman Melina o to mona na théâtre moi c'est qui toque comme maman Melina. Naomi ta vie je suis là avec tantine Melina, la tantine qui était bien maman faut faire émission avec tantine Melina, la voici elle est là avec moi, on est en train de travailler. Na répondre na demande na yo Naomi ni tout. Gaye yo non ça l'émission pour nous se payer ça motema na yo. Voilà. Papa en tout cas na yebi ke bato ba yebi bo monika bato maboki ka ndeka na otoloba na téléphone na kaka malgré mon téléphone ne kaka bon c'est présenté kaka ta ba yebi mais bamusu pe ba yebi ote. Ouais ngai komboranga je me présente komboranga bienvenue tout Kebana dit Caleb naza mutamaboke c'est ça naza mutamaboke dans théâtre. Bon comprendre que les autres c'est mingi ça théâtre mais vu que tra muta théâtre bon maman Melina te yebite mais aza mo panzi o vi kapta batamaboke mais batamaboke c'est important parce que émission on a bien ndena na sala on a c'est plus là na sala batamaboke les autres solo la makamota li respect à moi c'est papa Caleb que ba biso bas te bota bino na boité bino bota biso mais to bota bino
Oui. Bino bobala rabasi, mais après bonyo la rabasi. Bon, c'est pour le bien. Tobala rabasi, tonyo la rabasi. Cela dépend, il y a mutuna mutu parce que ça n'a pas si peu misous banyo la mibali. Les gens n'a pas si peu banyo la pe mibali. Les gens n'a mibali ou pe bazonyo la basi. Et ça n'a pas ou bazonyo la basi, ça peut-être ba yebi utilité à moi cité. Sorry. Ba yebi utilité à moi cité quoi. Moi si azana no maman na yo. Moi si azana molonga na yo. Moi si azana aide semblable na yo. Moi si azana compagnon donc elle te tient compagnie. Donc, au moment où moi, ça a vraiment mon panzi à mobile. Mais les autres, au moment où mingi, bazako yeba, parce que même Bible est biso, Marie aimez vos femmes. Donc, c'est une recommandation de l'Éternel que biso mibali, nous devons aimer nos femmes. Donc, évidemment, ça c'était en général. Mais toi, homme, tu dois aimer ta femme. Alors, Ertoko, tu as décortiqué c'est quoi aimer, c'est quoi ces verbes-là, de comprendre pourquoi Dieu a dit ça. Nakanti batu balande bayoki Maman Mélina pour na yo est-ce que ko définir mariage ezali mariage eza union il y a deux personnes pour s'engager pour basa la vie na bango ensemble non le bango plus nous définir selon masse pour faire comprendre à tout le monde que mariage eza batu mibale bayokani basangani babimisi idée ya kovanda esika moko ba Monique Simbi ba kobi na likanisi na bango wana. Mameli na olobi bien batu mbale bayokani basangani bavande esika moko. Émission lelo eza batu mutu basenginga na salango basi. Basi babi maman nitu yo lokola ko sa émission à mariage. Dans le mariage il n'y a pas que le bonheur, ba malheur peut exaler. C'est quoi le malheur? Okomona mobali ya bali mwasi ba bandi bien mais ezana mibali o ba betaka basi bazotala tezo pesa mwasi pasi na motema. Papa Caleb tant que mobali est-ce que moto za mopanzi na yo tango zo beta ozo kandenge nini moto yo bi olingaka bon quand on est au Robaki que cela dépend ya mutu na mutu netinga banda na botama ata mbatana na beta mwasi te banda na botama tu vois nan na beta te ça c'est moi je me dis que je ne peux pas être violent ngala kanisa ki papa ni toza ye mo konzoka yo poza ouais donc ata mbata depuis que je suis né. Depuis que je suis né, même quand on avait encore tous on avait copain, copine, à ta copine, moko ya no, na no na betate. Je ne na ko beta moi cité. C'est impossible. Peu importe ma colère, na ko beta moi cité. Voilà, c'est une conception de ma vie. On a mon arrêté. Moi, ça a tellement être moko, en fait, un peu faible physiquement, que na ko ki ko menacer, na ko ko beta été. Tout se règle na dialogue. Alors ba o ba betaka ezali ngana monaka eza plus na mona ngo ezali ke abanga ka baninga mibali nde amonelaka nani abetaka na ndako OK ba gangi bazebele soko lingi bitumbo ko tu peux en trouver à tout moment mais au mona yé ma mesana na yé donc ça qui na yé moi si na yé c'est un peu aussi ça la rappelle moi l'acheter mouké hein donc tu tapes ta femme pourquoi est-ce que c'est important? Et quand you can use basi musoso tengana ninga ba beta yo te ko lo ba bonte pona ozo makofite ko za na makofi na makofi ba ko ni ko moko yo mo lo bite na lingi so ko beta kate bote ko beta eza ke porta na sens nini ngai netinga na ninga na ninga ko swana te na swana kate na bunda kate mais ko lo bate ke na ke meka za petete nande sauf que je ne peux pas toucher une femme. Je ne peux pas insulter aussi. Mais ce qui est siliki, je na siliki laka. Nako chayo break. Ngai na bochoka break na lobisa kondete. So na moni break na ngai yo sala esali musala te na bando liate. So na moni na bando liate esala musala te na kiki na mbeto ngola na se. Abandon de vie. Mais na ye na nga pas avant, mais na la na se. Yoga po nga pe na laksake na o revendiquer loko moko peut-être comportement moko ezala ki bien te pa na yo. Mais que taper je ne peux pas faire ça. Mamelina. So bali mobali moko. Yes, il to tient déjà de côté parce que le but est makamona alingata il ne touche pas au beta moi cité. So bali mobali moko. Oui que de commencer à benga lobi nanga maman ni tout. Mobali nanga même après les rapports sexuels
akoki kobetanga tout comme akobanga longola mpe tokendola na sala so okutana mobali ya ndenge wana mobali wana na ntango ya alalaki na mbete ntango basatisfaire ya sisa tindi na salon non mais ça c'est oui wana eza osakana na mutu pourquoi te ozwaki ekasimbamo na sala non mwasi aza objet ya plaisir te aza mwasi na yo aza complice na yo ondimanaki bosala route ensemble sikoyo yo obanda obeta ye obanda onyokola ye sikoyo so akutani na mutu oyo azopesa ye oyo yo opesaki te ndo obenga ya fidélité onakangi parenthèse melina te fungola kaka po te nalingi kanga yebisa mibali wana oyo banyokola basi wana d'abord eza suwe nanga te nakutanga mobali ya bongo jamais nasenga nzambe nanga pesanga mobali ya bongo te epuis nangi nayebisa mobali ya modele wana aza lâche président alobaki aza lâche kenga alobaki aza lâche makasi mpenza mpo eloko nini yango bokosola na mwasi te il faut beta ye bana na biso tozala bango na ndako mwana obetaka mingi mwana nde azala motu makasi mais mwana oyo ozoyebisa non ne fait pas ça mpo nalingaka bongo te prochainement soki osali yango na ozwa badécision aosala ngo te mpo ayebi décision oyo eza nini te mpo solola na place ya obeta so oza na besoin obeta golbert oluka bato mamelina ta ndenge olati kitoko naremaka mpe na bathéâtre olata toujours kitoko une femme respectée respectable tout ça olata bien mais na question moko ndenge na poser na papa Caleb papa Caleb nayebi ke président eza yo nayebi ke bopesaka basi barole ya ndenge na ndenge na kati ya mosala na bino mais ntango bopesaka basi barole omoi ndenge mama Melina avandi tala ndenge alati kitoko avandi otusan vraiment une femme ke mwasi mpenza aza wana mais il y a deux fois bopesaka bango barole moko ke otali na lobaka je vais parler d'elle parce que mutazo na plateau otali mosi loko ayeboye opesa rôle moko bo alati loko moko ya mukuse nous parlons du respect le respect de la femme alati mo loko mo ya mukuse atiki mo ba nyonyo na yebi mi mo mukeli banda bosala ngo pona ko attirer bato batala ka musala na bino ezara pourquoi là vous ne respectez pas la femme. Merci pour la question. Biso ezalaka plus par rapport à personnage. Déjà, mon Melina, genre, elle se respecte trop. Donc déjà, même si on a ses rôles, je dois tenir compte de quelques caractères. Alors, Nakoye Baké, c'est pas un rôle pour ça facilement. Alors, on a un moto peut-être, il est à Zalagape, moi, Makamboya, moi, Oussoussouke. Mais en tenant compte, parce qu'il y a des rôles, nous devons jouer rôle à ça, pétasse. Donc on tiendra compte, mais toujours tout l'année là. Non, elle est catée, non, pas ça. Maman baye bipé, parce que ngana ko esagami. Et je suis moto yo aye ko zong sama que non, quand une actrice joue, nga il aime ko zong sama, il faut bala ta campagne. Et ça la facile tengana bango. Parce que je leur disais toujours, faut valoriser moi aussi. Bato ba notre abso banda kala banda batala banana benz. Talande bando la kala banana benz tala omona ba filme na biso même bakala wonga omona ba fille ba jouer à l'époque tozana nkutu ngana zana nkutu Dimitri Medvedev mais ozomona ki naza koloyim sa bongo il faut bien vous habiller faut bolataka bien na fait dévorant donc biso c'est vraiment ngai moko na linga te moi je ne permets pas à mes actrices de s'habiller indécemment quoi. Au côté président nayo nanga poser question moko pas président papa Caleb nayebi ke na groupe snack mwasi na yo mama abana oyo alatisa yo serso oyo wala tsa serso oyo ojouaka na ye mais na sali constant na tali ba image na yo ebele na moni ba rôle opesaka mwasi na yo soki azo jouer ki aza mwasi ya mutu elle se réserve beaucoup à côté pendant na personnage te soki azo jouer ka aza mwasi ya par exemple mwasi ya Lewis okomona ba jeu de main ezate ndenge zaki basimba mwasi basala bo ezala te azaka toujours réservé opesaki ba rôle opesaka ya ko jouer aza mwasi ya moto mais toujours mwasi ya moto akota vraiment la personnage te okomona za na ba réserve belé olingaka te ke mwasi na yo penza kota la kata personnage parce que c'est bon tu peux te tutoyer c'est ta femme tandis que bato mosusu soko bazo jouer mwasi na mobali okomona bakosimba ye bakosimba nzoto bakosimba lesa bakosimba même bisou
Mais moi, c'est au sol à Kangote, pourquoi on a préservé moi, c'est par rapport à la relation? Mais ça n'a été que il faut aussi marabato na banzoto non c'est pas. Et puis les actrices na biso mususu bazala vraiment pas trop baza balinga vraiment que na même dans les jeux beaucoup déjà biso to se respecter magas. Même à ta bisou, même il y a des acteurs Julien pour Ibola Liboso après ça mutu de film muso bisou awa par rapport à film ninge la facilité. Il fallait vraiment vous convaincre. C'est curieux. Surtout ça la batu musu ba bongo. Mami yepe Karine quoi. Yepe vraiment na ndenge na yemo na azalaka pas trop blague. Ozomona. Évidemment na koma ko ça ndenge na koma ka soko na yebi yem ta retourner à ça la tournage. Na limwe na na pas jouer librement. Mais yemo ko pe bon on se respecte tellement trop que ngai bona ke simba Melina na mona na ndeni et simbate. Oui, mais ma petit bisou dans les jeux et zalak. Mamie a joué na dingi ba sala yango ba pesa ne pe bisou. Oui, mais j'ai vu hier mon père mamie a son rappel na pesa na moto. So zalak wa te air to la film ko on peut aller bisou. On bien des bisous. Tu vois ça passe. C'est vrai, bateau ba otala. Bah, qui réponse nayo mais ça vraiment pas très convaincante. Et puis pourquoi? Réponse nayo convaincre mingité. Mais quand on s'est fait là, tous à la pas plus tard que il y a pas de souci hein, dans le lobby. Problème exacté. C'est ça même le bar nayo vraiment biso za la biso. Nako lo baboy. Ma Melina. Na le but ko défendre le président parce que bino bozala bongo au moins on défendre Moninga. La ligne te défendre le président, na moi écoute fona comme ça, au défendre le président te. Na boy au défendre le président. Pour na yebi au défendre le président. Président Caleb. On linga pe président mingi hein. Quand vous allez là dans la maison, bienvenue. C'est qu'on a besoin de. Comme tu veux, bienvenue. C'est bon, ça. Le président a peut-être ma responsabilité de soi et on a assumé. On a un problème. On a un problème. Par rapport au public. Par rapport au public, on a bien. Au moins, on a un public qui va monter. Dans le bus, quand on a défendre, on n'a même pas une minute. Na bongi sel bino kapo bo mitungisa. Film auto uti ko tala. Na robe ngwe ya suka te mais film auto uti ko tala. Ba mama bokilo. Film na bino ya snack. Ba mama bokilo. Na film Mama Bokilo, Tomonio, que son nom repose en paix, sœur Marie Missam. Elle était ta femme dans le film. Mais elle a joué le jeu comme si c'était la réalité. À celle comme elle était ta femme, na place au Simba yo Simbio, on a la symbiote, on a juste le boko. Na place au Simba yo Simbio, na place au longolo chemise, même na mbetu, yo lali awa, Marie Missam alali awa. Mais ta femme ne le fait jamais. Ceux qui n'ont pas non, c'est pas parce que nous parlons de la femme, le respect de la femme. Ils ont préservé moi sinayo, tandis que Moussou ils ont profité à Nabang. Non, bah à ça là déjà, c'est à tourner déjà. Non, même si on est même dans les petites en jeep, à jouer dans des chaises, à jouer quand on est talent de ba film nyonso. Ngai ceux qui n'a pas ces rôles qui a joué mingi écoute à jouer mingi na dingi na turbo. À jouer ne mingi na ye, alors bah non jouer mingi na ye. Normal, mais que comment que bandenge moko boyi ngai mongo na pe na linga na nga fumate ke net ba rôle mususu ato ipsinga ke o fo awa fo nete moi aussi déjà na ba principe na nga na linga te même une fois to jouer na Gabriel na Filippo producteur na Cédric Major et il insistait tellement que nga Major nga me simbate nga make ono na mbetu mutamatela nga wana vangati ti kutu ya ko sala jemoko boye falaki Gabriela Sukolanga Makolo. Era Sukolanga Makolo tela boy. Zid Makolo nga tena monongona. Ah ben ça j'étais fâché. Na sidikelina na sidik. Non ben non. On est déjà tous en abondance abondance déjà zali yo gati to profiter gati biso mo comme tous en monopole nango et ça la partager. Comment va conquérir les musiciens? Parce que tu as un musicien, comment va t'attendre? Nandeni.
ndenge ya basi ebele bon cela dépend de na mutu na mutu ezalaka ezo dépend na mutu na éducation pe ya mutu na ba engagement ya mutu netinga na yebi que je suis marié et na ko tambolisa vie nanga en désordre donc j'ai mes limites, j'ai mes principes, c'est ça. Ouais. Okay. Merci beaucoup de nous répondre. Na éviter bato ba otala ceux qui réponse na convaincre bango. Est-ce que ngana fona convaincre bato? Non, ngana convaincre bato te. Mais parce que vous avez éducateur ya masse. Tant bato na poser question, tant répondre faut pas convaincre na bango lobi. Non, moni biso communauté na biso bazala ka convaincre te. Tu peux dire bien okoloba bien ba osaka convaincre te. Donc biso tolinga su pona ko plaire bato te. Je parle ce que je suis un point un trait. Na lo bateke ndimanga ngazala bongo te. Pour jamais Congola ni mané Congo. Ouais, nous allons la torter. Ma Mélina. Oui. Nous allons pas na Mélina Mbombo. Oui. Ma comment on retourne na papa Kalem. Ba pese rôle moko boyer. Na monaka, on ozo jouer ko za mwasi ya mutu. Ozo jouer, on jouer penza mobali tout ça. Ndenge penza eleka na ndako. Na mona ko jouer ngo bien. Ça là ngo penza très bien. Yo mo ke na meki ko yebisa président ke yé c'est comme na mamie na Karine. Moi, bah, réserve, ezalaka. Nous parlons de la femme, hein? Le respect de la femme. Est-ce que ce qui ce personnage, moi, qui est la tamoua mini-jupe, moi, bah, nyonyo, comme Mati Awa, ou bien ce qui est au salata tatouage dans le boko, bah, la bonne pour se plaindre, autant que Mélina qui aux années. Bon, mon question à nous poser, comme si on a fait un téléphone et sonné en Allemagne. Nanou, quelle année, Bengango, Mélina? Namoni yo jouer sirène ngabi namoni yo lati moi jupe moko bazaina gentimbo ngabi tala nga naza actrice ça dépend ba rôle bazo pesa ngai ceux qui namoni que rôle wana et ça il faut ka kenga na salango na ko salango mais na ko tala na dépasser ba limite te et sika na osukela nde sika na osukela. Bon, koloba ke kotika ba nyonyo libanda, eza non habitude nanga penza makasi te. Peut-être que na omona que au lieu na tika ngo libanda, na kotika ngo libanda te mais non là t'as quand même body mo ezota ça que moi c'est séduction. Mais séduction ça ka te kotika nyonyo libanda. Eza par rapport à rôle non ça la te. Olati moi jip mo quoi. Mais dans tout ça, na muto atika ngo po azo jouer rôle moko, c'est question d'éducation. Auto ça na scène, et c'est lo mususu par rapport à vie na biso normal. Na jouaka sirène mais na vie nanga normal c'était autrement ce qui na longwe car na sisi roi na lati bilamba normal ça dépend de l'éducation ozomona que intention nanga eza ya ko nuire te eza ka ya ko incarner rôle au président Pessi mais ça mutu mususu ayena intention na ye ya ko milukela ba client na ye à partir de la télévision. Or qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre jeune corps en jeu na bilatela mabe ata ozana na rola mabe te o milatela mabe po ebike yozo lukana ozana tu es bien motivé na likambozo sala o luka ba client na yo moi ce que la différence ezakana on a ce que ça respecte ils ont respecté surtout pour la moi au moins que yambinga na émission yambinga na deux pages mais ce que ce mutatala nga na Facebook atalinga ce qu'on dengo ça c'est ma vie normale. Attends qu'il y a deux personnes différentes pour les équipes personnages. Voilà. OK, ce qu'on a aussi na caméraman abiso na à faire passer biso na nous musala na la salle kanaza traiteur décoratrice na salle tout ce qui est mariage anniversaire baptême et tout service traiteur décoration la Providence na aussi na caméraman abiso à faire balancer biso na publicité il y a service traiteur décoration la Providence après tout continuer sur kozongela masolo na biso. OK. Space invaders, I will never gonna shoot you, never gonna shoot you, come along. Where do I belong? Can you take me home? Take a look. I'm the alien from outer space. See it in my face. Solar system just ain't mine. And everywhere you people go, and I'm a station of destruction, it ain't my game.
completely insane. And so your game is over now. Space Invaders. Ok. Maman, s'il vous plaît. Applaudissez maman qui s'approche. Applaudissez pour elle. Applaudissez maman qui s'approche pour voir les mariés. Vous allez voir. Là vous la voyez ici, vous allez sortir de la cabine. Vous allez sortir le plat de maman Niki ce soir. Regardez comment elle est habillée. Voilà. Le repas. Merci. Mamelina, si on a un baboué, c'est vrai que ça a bien parole. Si on a insisté parce que nous parlons de la femme, le respect de la femme. Est-ce que ceux qui peuvent présenter ce rôle, c'est le rôle ou bien faut demander ce président? Le président peut ça mon rôle. Bon, na c'est pas le président pour avant peut ça mon rôle à tout na. Mais n'a pas ce rôle pour ça disposer ça. Si vous avez disposé, le président n'a disposé. Si vous avez disposé, au ABC, au expliquer alors, explication, il faut tenir debout. Ce que ça tient debout. Bah, on n'a pas ça, c'est que parole ni aussi pela na ba pesa alors pe présence ai ba ka banda lelo vraiment Melina alinga ka parole boy. Si on a dit que pour na parole na sepela na ngo je me limite. Na linga su ko mi limité té. Alors je me dis rôle ni so ba pesa nga non sepela na ngo. À moins que on a vraiment tali que pour na ba raison personnelle na monde que simbité wande na boy. Mais en tout cas rôle ni so ba pesa ngai na sepela na. D'accord. Sikoyo na ndeko oyo abengaki wana ndenge mobali abetaka ye tokota na mwa moke na bozindo yeka te po ya lobi mais na basi ebele baza ba victime mibali oyo balingi kobeta basi kofinga basi bayebi valeur à moi c'était bayebi ko valoriser moi c'était kobeta kofinga babibala ndenge wana ko s'adresser na bango yebisa bango ne tant que moi c'est pas tant qu'une femme avec le cœur d'une mère na mibali ya ndenge wana na koyebisa bango au commencement tant nzamba akela mokili akelaki bino akeli bino penza mais amonaki ke ezangaki bino ya mutuya vraiment bozali na nyonso soki tobito memango jardin wana eden na tango bozali na ba jeep ba avion bilo tout bozali nango mais bozangaki ya mutuya nde nzambe osala mwasi wana po azala donc mwasi wana azala naloba nini azala penza mpo na yo protection makasi ozo comprendre papa mais siko yo nzambe akeleli yo eloko ya mutu yo ozangaki mpe ntango olamuki na sa oyebi ke mokolo yango Adam alalaka ntango alamuki alobi voici cette fois-ci la femme donc il a trouvé la femme que toi tu as trouvée. Et il y a une différence entre voir et trouver. Tu peux voir et puis ça passe, hein? Oui. Ça saute aux yeux, ça passe. Mais quand on trouve, ça veut dire qu'on a eu le temps de chercher, on a beau chercher et puis on a trouvé. Parce que moi, je suis là qui t'en oluka. Oluke na mute maman ko trouver. Bonyo ko beta e bo lokola
nini balewisi bamibali moto basala sport eloko saki wana boxe wana on dirait batieli yango en permanent soko obimi oyo osali exercice ya makofi non mwana mwasi wana otrouvaki wana il faut linga ye na motema moko il faut lakisa ye sécurité po ye alinga parce que la femme te protège mais quand toi tu ozonyokola mwasi yebisanga mwasi ana koprotege onani parce que quand on aime on protège eloko nga na lingi naza jaloux nango na olinga te nabebisa yango ou bien moto abebisela ngango mais comment yo kozwa mwasi ya modele wana nzambe apesi yo obandi obetabeta ye kofinga ye na mama na ye respect eza te bosiko yebisanga oza papa en quoi c'est pourquoi je dis aux gens eza na bato misusu babengami bazala bapapa na bamisusu babengami bazala bapere yo sikoyo yo mobali ozolanda nga sikoyo mitie na place nini mwasi oyo olingaki zongisa bolingo olingelaki na ebandeli s'il y a un problème epusa yo obetaka ye bongo fandisa ye bosolola na kati ya lisolo nini compromis ya malamu ezalaka bokosolola otalisi eta mabe na yo eza boyeboyeboye yango epusa nga nabetaka yo yo mpe mama soki batalisi yo mabe na yo changer mpo batika kobeta yo mais soki eza mobali oyo abetaka c'est chronique chez lui donc yo obetaka na yo mama yebela moto abongo soki omemi ye na bapriere azochange te yebela mama oyo kokufa pamba na moto modele wana te osuka nanu te nakota yebela nakota ayebela nga ndenge naloba susu boye eza mpe na basi mosusu malgré tozoba le respect de la femme mwasi fozala moto moko oza exemplaire parce que c'est la femme qui éduque la maison moto aedikaka momona mwasi ata bakoso na mobali na miso ya bana azofinga mobali na miso ya bana azofinga mobali na miso ya bato yango ta mosusu mpe kanda ya mibali avandi bango bana na moi na butu malgré opesi oyo alingaki après ele abengani yo afingi yo basi mosusu balingi base concurrence na mibali aza lokola mobali asali bona osala boya omona boye okokoyebisa bango ndeni avant ke tokende na président Caleb so olandi nga bien nalobaki dialogue eza important et puis ntango papa afangisi mama atalisi alobi omoni suite à ba comportement na boye impolitesse o nini pour moi si oza impoli aleki kari na danger omoni so bela malade ya mini o comprendre qu'est-ce que kari mais ce que moi si o impoli aleki kari na danger ce que tia moi si na zanani alors yo moi si soko oza mabe mingi eza malamu te na libala po c'est la femme qui éduque quand ndenge bandai na bandeli ke biso nde tomemaka 9 mois pour la nini nzamba pia mobali amema mwana ta pesi mwasi parce que ebika dota mwasi na ba patience moko boye mwasi elle est capable de supporter même ce que l'homme ne peut pas supporter alors si une telle femme azana kibo c'est pourquoi on appelle kibo mama parce que so mwasi azana kibo mama te aza danger et je vois mal pourquoi l'appeler mwasi faut azana kibo mama o mobali okokosa te yango yo okokosala ona otaise ke ngai naza na motema monene nzambe adotaki nga dès le commencement en plus moi si ce qui tozo lobela makamba ba parité makamba ba nini ce n'est pas que yo moi so bandi ko bangana mobali to ande moko si mukile ko sila moi si na mobali bako tikala ka jamais ko zande moko ba chance ba égalité ba pesa biso peut-être na niveau sur le plan intellectuel to moi ma musala mususu to kokosa moi c'est pas kokosa mobali pas kokosa eza chance moko sur ce plan là nde ba biso chance à égalité mais ba lobi te que yo ce mobile lobi non ndako yo po lobi non ndako ce mobile alati ata na pantalon couture moi c'est zalaka tala bien bouton moi c'est zalaka ndenge nango ya mobile ata pantalon eza o homme me ressentir que ki bo moi c'est za na kati ya pantalon alors yo mama kokanisa te ko kokani na papa nga moko nazaka pe moi mutu makasi mais na salle na tanga na salle examen de conscience nga moko na comprendre que la femme ne sera jamais égale à l'homme sur le plan mususu on ne peut pas corriger Dieu asalaki mukilini ayebi ninga salaki merci moni bato to mona kaka o ba osala maboke po biso moni maboke na ndenge na biso la congolais théâtre bata théâtre mitu ezali ba licencié tozongeli sikoyo ayepa ya bienvenue tokeba po tokomi na biso koshite nakanisi makambo yote na posa osala tosololi nga sikoyo nazongeli kaka pa na yo soki opesa kaka conseil bien que na yo kaki na ebandelo baki mwa mukie mais na bandeko na mibali o balingaka kobeta kofinga mona moto ofingi na nzoto ya mama ya mwasi na yo mobali nzoto mama oboti mwasi na yo ozofinga ngo sans pudeur sans même comment ki aza mwasi na nga. Je crois que moi je suis Naloba Kanaza
n'a contribué énormément pour notre couple. J'ai même une émission dans la salle Rangai, moi on a tchaka na site nanga, on a bien un auto solo là yango parce que na mega opé ça conseil. Vie est facile, mais moutouye mo ne muta compliqué. Que la femme reste femme comme Mélina Otoloba et que l'homme reste l'homme. Dans quel sens? Une femme impolie ne vaut pas pour un mariage. Elle va valoir. Parce qu'une femme qui est impolie a poussé mon bali na buzoba, na kanda, na makofi. So, moi si face à la botosi est belé. La Bible nous dit femme soyez soumise. La soumission ça inclut bolingonakati, koyoka, respect, nion c'est ça la soumission. La femme est soumise comment? C'est lorsqu'elle écoute ce que son mari, la direction, parce que dans une maison, celui qui est le chef de la famille, c'est l'homme. Évidemment, na connivence na mobali nae. Mais c'est lui qui donne l'orientation de la famille, c'est l'homme. Alors, l'homme peut dire que non, beaucoup yokana, dialogue faut ezalaka. Mais la voix de l'homme est prépondérante. Donc, ezali voix na yende, ezali la décision ya suka. Mais ce que ezana basi mususu, lokola ka ndenge Melina lobi, quand on parle de l'émancipation de la femme, parité et l'obité que tout komi ego ezalaka bongote. L'émancipation et la parité donnent la chance à toute femme de faire tout ce que l'homme peut faire. Scientifiquement, évidemment, physiquement, parce que tout le monde appelle les lobasi, sport, mais cela n'est pas dans un foyer. Dans un foyer, lorsque les deux personnes se marient, c'est le consentement. Consentement, c'est l'homme qui épouse sa femme. Abali Mwasi naye, commis ensemble. Et la femme maintenant vient. Alors, et là, comme la part des choses. Milo wana mingeza en Afrique, eza vraiment pas trop grave, mais napoto. En Afrique, le la base va salaka vraiment te, elle dépend totalement de son homme. En a respect, na une soumission. Alors, problème est la part des choses. Napoto, le la moi si pas au sala, mon bali pas au sala, moi si aïbiki azana loi ils ont protégé, azana tendance, le à se suffire. Azas qu'on a tendance qu'il peut partir. Entre-temps, on ne peut jamais se suffire sans pourtant voir un homme qui t'aime. Et ça facilite, peut ça la moutonnion sauter le bac non, mon mari. Et peut ça la moutonnion sauter. Mon mari. Et peut ça la moutonnion sauter. Mon copain, Ezarango Nazandu est belé. Et Joe Nanga, Eza est belé, partout. Mais mon mari, Eza mingité. Alors quand il y a ton mari, gardez. Parce que mon mari, ok, non, il faut être femme seule, tu sais là, la femme seule, nous on est bien, t'es la bien t'es. Azui kweta mi kotisia mi zingia mi kangi, omona soki kweta yemo so kangi so kweta ona makasi, ami kangi si makasi po anini, olala kaka yomo ko continuer olala yomo. So kweta wana mo bandoto mabe mona mari de nuit. Yo kasi mari de nuit yango. Ezala peka na makanisi. Okanga ki tellement kweta makasi. Okomo kanisa ye jo. Yo keza kweta. Ero usutuka be. Oh, c'est le marque de rue. Oh, non de Jésus. Oh, t'es. Pour la nini, toi, tu croyais que Ozalaki ou Kokaki. Ça fait tellement de bien de dormir sur son lit avec sa femme à ses côtés. Tu auras des rêves extraordinaires. Et c'est difficile que tu fasses des cauchemars. Parce qu'il est là. Il est pour toi une protection aussi. Et il est pour toi une force. Il est pour toi un amour. Au monde ba msusu neti kana ibi mingi mona mama mingi ba mama ou bazaka mama balala kazu mutuna che na tolo a papa a occupé ko tout que moi solo que bimana lipeka wana azako yoka solo wana ya papa que papa ozaka so mapeka ponyo kola mama na rimi azo kanga ka motema apa bakanyela sinizite soki bakalingani vraiment solo ya la soute dans les vrais amours solo ya la soute lo moko important oyebi ke basi wana o balala bango moko wana so tali ba comportement na bango basaka brutal
Et puis baza méchant moko mpona nini malili nyonso to moi nyonso ezosila ye mona mbeto yoko nozo bénéficie ozozwa baavantage ya mariage mais ntango obima opesa oka baide mabe likamuke koswana bana basi wana bana mosala makasi osala kati na bango. Tana mamelina après question mona posé qui était yo peut déjà so bali ou bien pour makambo là besoin so bali déjà Ngai nanu na bali te mais ngai na mwasi moko extraordinaire. Oh, bon, ça aux président Kalebi. Oui, bien des zaga. Modèle après ça, ça va conseil à Mabala. Et moi après ça, tika nga uzape moi cité. Te tika. posana no bali cité mtoloka melina vraiment. OK, des fois kende. Hein, yé manzambe va pas mbolé fois kende. C'est une bonne femme. C'est Et mon anarati. Fois kende nzamba pa mbola madame mbali ndete. Wala mbana bien sûr. Hein, mbali ndana mbali te mais nzamba pa mbola. Et puis, faut pas négliger les faibles commencements. Mon souci, biso ba Karine ba yambara biso to la yo ka Dimitri Medvedev. Mais tala le loyo, moi litama ya. Donc na epsa bango bon négliger. Ngap mana kotaka na landelaka. Na pesa bango na éducation à la vie. Boza la propre. Boye. Solo la boyango mona na bali si plus de 30 na groupe nanga. Plus de 30 parce que j'ai na coach. Mais éducation au pesa kana ta le monde internet moko ya yo bali ça en États-Unis makambo to ça moi poto ça éducation. Bon oui ouais bon. Yo li ko défendre président na yo ngo soka likambo président. Nazong c'est là micro bien apesa yo. Répondre kobota mona peka ninga lobisa kobota mutema. Moi j'ai donné tous les conseils possibles. Et loko mona yebisa moi na ngai makambo na bino ya couple jamais bomema yango na internet jamais bomema na lobela herba bandi ko lobela makambo wana au tout début. Et puis na yebisa qui est laisse que l'homme reste l'homme, toi sois la femme. Ata bo bandi débat tikela kaye a gagné ngana sepelaka na mwasi nanga parce que ayokaka donc trop ayokaka pona mona pena na ba image ezate asaka ba jet de main te ke simba sani koyoka nyonso yango na ayebi ke soki na dépasser limite suspension peut-être à ma fille et loko bomi bango bakoma tina niveau wana c'est les médias. Bon, qui trop vite. Et quand vous, ça aussi c'est un conseil. Le komika mwel kamuke na couple na bino moko bo memia on a média. Bo memia on a internet. Alors et ya ko joie en plaire mususu moins bo sala sur qui les ate. Et moi en tant que son papa, je ne sais pas encore parce que na musika na yebi mal les tenants et les aboutissants mais je suis quand même désolé pour tout ce qui se passe. J'ai parlé avec Mobile Naye, na solo la Naye, et je suis désolé et je regrette pourquoi Bokomiti wana parce que ngana lobaka dialogue ezalaka au top. Et dans un dialogue, il faut toujours modérateur azala modérateur à dialogue ezana mobile. Donc moi si ti ozo dialoguer na mobile na yo yeba ba biloko nini mobile na ngandi mi atikelinga biloko nini ngape naza obligé na ndima beaucoup akonzangai wana mona beaucoup évoluer mais soki kaka yo za danger eza facilité netinga naza danger na ndenge nanga madame nanga za danger na ndenge na ye ayebi place asukaka si je dis non fetité cointé donc c'est eza ko négociable te que ta yo na kokende feti na ndeni na libala ba yoka moi sika kwa za impoli ayoka te soko moni de ke ezo simba te moi vraiment nako tolérer nanga te bato bo continuer tant que la femme tu n'arrives pas ya kokita parce que mon bal okozwa no yé okozwa yé na esprit limbisa nengo ba tout à l'heure eza na basi musubeza basi mususu penza ba couple penza finga mobali atala te mais mobali linga kaye wana kaka ce n'est pas bien. Une femme ne peut pas insulter son homme. Ce n'est pas bien. Un homme aussi ne peut pas insulter sa femme. Déjà un homme ne peut pas yosa fort. Tu peux pas ni insulter. Et ça, c'est pas normal. Oui, que mère comment c'est pas normal. Dans un couple, l'entente, moi c'est un respect. C'est la meilleure qualité d'un homme. La meilleure qualité d'un homme. La meilleure qualité d'un homme, c'est un homme fidèle. Ce n'est pas ça. La meilleure qualité d'un homme, c'est un homme qui respecte sa femme. Il a un grand respect à sa femme. On ne touche pas sa femme. Il sait que je dois rentrer à telle heure. Ma femme, je dois l'appeler, je dois lui faire un SMS, je dois l'aimer, je dois ceci, je dois lui faire un présent. C'est ça, un respect.
mais ça na mobali mosusu ye moko azotinda mbanda finga omoni mona fingela ye na ndenge nini opesa ba accès tu vois quand toi tu respectes ça ta femme oko finga ye na miso ba tout oko loba mabe na yete oko chola yete au contraire opesa ye bonheur opesa ye nini mais des fois moi je suis un éducateur de masse parce que ba film na salaka yango zo éduquer masse des fois toyoka pe ba histoire le quoi film na maman Bokilo éduquer makasi hein. Oui, c'est un don que Dieu m'a donné. Yako Kuma, Yako Loba. Boze la pe bozo mona le monde à l'envers et zoya. Otozo la ça combien bondo qui koti na mokiloyu. Mibali ba komina mibali, basi ba komina basi. Tozo kende wapi? Mokile baluki. Mobali na yo bozalane na ndako kuta solo na ndeko moko na Paris. Abisinga ke komina mona mobali era yaka lembaka. OK. Chef na bango na musala kuna Masia. Talasko komba liboso ya vie Simaro, o comprendre que mobali akoma na ye Simaro Masia. Wana nyosko komba. Tu veux la comprendre te Simaro Masia na comprendre. Papa Lutumba. Ah d'accord. Donc na sens nene ndenge ki mobange. Ba chaîne belé. Ba koma na bango ba Simaro. Manteta na mwasi. So tellement Simaro mwasi sko moya kipe so mwasi bien zate parce que yé pas comme de mwasi. Alala ki mobali alala ki bouger kandamboye abosani ka kansaki azana ningane mobali yo moko mobali no nyambo tikanga mobali ngai faut bimindeni Mamelina en tout cas donc qui présent dans le but que nano kete il faut qu'il en tout cas ba beauté malheureusement bien venu biso azabala na yeso ki tende azuna yata yo pona ko lobo zo ba pété ki to konyo surtout il faut qu'il te maman il faut qu'il te namoni esiko stock yango tikande ka moko yangwana il faut ba précipiter pour batunde bino mo ba précipiter oui stock yango yo soko ye retard etalio en tout cas na pesi bino merci na maman Melina merci na papa Caleb ndeka to uti koloba pona émission na biso papa nous pour le mariage boyo ki tema comme de babi maman da lobby papa na lobby so na ko ba saka muke pona ko sisa émission na biso zaka ke ndenge zala kaka emene ayemba mwasi ataza na mbongo atoza na émission atako toza na hotel au camp hotel o keza nango ya yo mwasi mais so za mobali te souci ya mikona yaka pasi po mbongo nde mundu abaka l'argent ne fait pas le bonheur quelque part pesa ya solo même atoza nango ya ndenge nini papa ngai Dieu merci ya meseni toza asalatisanga serso toza kine awa aotekendeka samedi ngai natikali na Hollande semaine ndeka balobaka mwasi atoza mbongo atoza bomengo ndenge soza mobali te ezaka pasi oyebi ke mosu pa koza abetaka me yo changer bazali a change mais napesi na mbote na nunkelani mwana bundes na ken Arlette Bambela yaza na Kishasa mais ndeko ya on comprendre kaka ke na tikelo mabanga te bi bon nami bwakela kaka pona nga na kata penza Arlette Bambela na pesi mbote na nunkelani et ba fan na nyonso de par le monde opesi na omi mbote nani Naomi Nitu pesi mbote Naomi Nitu mwana na biso kitoko Naomi Nitu, écoute, je fais l'émission avec maman. C'est vraiment un grand plaisir de te dire bonjour et je te souhaite plein de bonnes choses. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Bon, on a côté ce qu'on a rythme, Naomi Nitu. Et là, moi, où tu as le balançouka, on a côté, on est le bien. Moi, c'est ta moi, c'est ta zambo, ta zambo, hôtel, non, la meilleure. Te foko et donc moi qui soko beta moi ça a changé mobile pas changer cause à peine na ko beta wana beta moi sinengeza mais ko peut changer moi ça ko changer par rapport à caractère moi c'est n'est-ce pas mais ça na mibali mususu baza pe mité mamabe moi ça zo sala tout a changé ya linka ko changer te non ça c'est pas bien on ne peut pas toucher à une femme on ne peut pas ça c'est un conseil que n'on fait ça on ne peut pas toucher à une femme. Et toi, la femme, tu ne peux pas être impoli. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. L'ongola qui est impolitesse, on a l'ongola qui yo. Tout le monde va ser muso azalaka bien à quartier. Eh, yayo kitoko. Ti na nenga balite yayo kitoko po animaka mo bele kai. Ti yayo kitoko mo bunga. Eh, ti yaya tellement balite à récupérer moi à quartier. Au cas où on a une opportunité belle. Donc c'est ça. Donc tu vois, alors tous à la bomikiti si faut zalaka.
La Bible est l'humilité possède la gloire. Donc, Zala humble devant ton homme. Moi, mon bali n'a pas Seigneur nayo. Aza yayo, aza mokunzi. Kumisaye, mon bébé, mon. Bébé, écoute, tu es mon Seigneur, ndenge Abraham, na sepela na maman Amazon, ndenge abenga papa wemba mon Seigneur. Netinga benga son Altesse royale. Son Altesse royale, na benga ki mon intestin grêle. Donc, mon gros intestin. Oh. Bon. Coucou. Tu es une femme, Mon intestin. Mon intestin. Oui, bien, monsieur, c'est le meilleur Zolobara. Monsieur Zalibi, c'est quoi, monsieur Silabo? Félicitations parce que parce que moi je dis toujours en Europe il y a aussi des couples exemplaires. Couple Nitu. Couple il y a Jean-Pierre Ngimbi, mon oncle, na maman Godé Ngimbi. Babanda bazalati lelo bazali na bana na bango bazakimia. Ba couple ezali sans oublier Maggie Makanda dans Lewis. Donc couple. Donc il y a rien à dire sans oublier ma Domitila Mankenza. Na moninga na ngai adilo. Na mona piso ka micro boka batu no hein. Pona ngai monsieur c'est like. Bon je jette. Karine Bilonda na pesi mbote. Jean-Marie Kimbondo na pesi pembote couple na bango Gypsy Bonganga Ngimbi na mobali na ye bango c'est un couple exemplaire et à tous ces couples exemplaires je vous dis continuez ça soyez consolidés bozala na bomoko pour ceux qui bozwi bolingo na no botie centre nango Yesu esimba na oka compréhension eleka baloba na bango bafinga na bango mais linga papa linga mama balo baba chola mama tonda kaka papa ndenga zawana o te sikoyo yo okoma bonte kokene ko yoka masolo te ke on te yo ai kaka ye kaka kokika ndengwana poso mesani na yo ekenda nango po bakoko na pisa kale bana luka nango ba formule pete o ekomi lelo alors po ekomi pe lokoso pe ekomi o te ngana yoki baninga no kutu bazokene ko somba ka banini nani te contente-toi de ce qu'on te donne et beaucoup umela beaucoup umela et puis yebela eza système yebela po umela poso yebeli te umela te ngala sina yebela donc nazo umela nga yebela na umela nga pe donc bijou kamba pa yebela po umela célibataire ezate yebela mama soko yebeli umeli Brigitte Sadi yebela mama en tout cas Maggie yo yebela na Lewis yo nde betier na ngam tema obote biso mwana kitoko mwana joli mais yebela eloka no sengo yebela po oume na Lewis boyo kita donc mikolo ana kishasa babino ki yebela po umela net ngana sina yebela nazo umela na ngape nazo umela na umela peka nazo umela en tout cas merci na batne surtout ba rota l'émission na biso bino boyebika bamelia ne tourner na ça comme ça nanga ce jour kala tezo sila na ozonga na France maman que Dieu vous bénisse, God bless you, nzamba nous bénisse, bana betu bon, bye bye.